Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Bandeko ngai lisusu mama Deline nazosala audio opo na kopartage na bandeko na biso nyonso. O nyonso bolandaka nga na ba audio oyo na ba video o nasalaka. En tout cas Nzambe aza na biso, Nzamba mona biso, Saint-Esprit aza na biso accompagner ba audio o nazotia pona kolekisa na bandeko nyonso o bolandaka ngai. Nzambe aza na biso to comprendre makambo nini o Nzambe azoloba na biso. Bandeko ba audio o nazosala ezali kaka pona mboka na biso Congo. Koyoka ba audio nyonso tozozwa ezosala pasi donc yangwana to yebaka makambo ezoleka. Poso tozo yeba makambo ezoleka na mboka na biso Congo, de jour au jour tokozala pa mitema kolela Nzambe pona mboka na biso. Po tokomi na temps moko oyo tokomi na porte ya bonheur ya Congo na biso. Tokomi na porte ya bonheur po ete tozala bien kati na Congo na biso. Toyebi bato nyonso bolandaka nga bilaka ya Nzambe pona mboka Congo. Tokomi na porte nango. Yangwana bandeko, pasi na biso na Congo elingi esila, kolela na biso elingi esila, banguna na biso nyonso o batelemelaki biso, o batelemelaki mboka Congo, Nzambe azokwesa bango. Etikali mikolo mingi te, Nzambe azokwesa bango po tozotala bilaka na ya lobi na biso tobongama po tozozonga deja mboka na biso. Balakaki biso le tozonga na Congo tokozala na wen o ye moko akozala kati na wen wana o tokovivre na kimia. Ma miso na biso Nzambe alinga pangusa yango toleli tango molai tosui mitema pona mboka Congo. Me Nzambe azosenga na biso tobondelaka pona Congo, tobondelaka tofanda kimia te. Ba makambo nyonso ezoleka na Congo bandeko nanga eza bibundeli na biso te muteke elongisa biso. Eza makasi ya basoda na biso te mutu bakobunda po balonga. Eza Nzambe po ba o bazobunda na biso baleki biso na bibundeli, baleki biso na makasi, baleki biso na ba stratégie ya bitumba. Yango na biso makasi na biso mabondeli nde yango ekosala ke tolonga na Congo. Na temps onde tokomi boy soki tolembisi kobondela na yebisaka bino tango nyonso Nzambe alobaki alobike infiltré bakoti ebele baza na Kinshasa pe ebele. Abakoti na Congo ebele situ na Kinshasa baza ebele. Alobi bafandaka na bino, balalaka na bandako na bino, boliaka na bango, bomelaka na bango. Me bino bokanisa baza bandeko na bino, nzoka ba bandeko na bino te baza bafiti o bakotaki po basala mabe na Congo. Ayebisaki nga bia Deline soki bokobondela te makila ekotangebele na Kinshasa pe ekotangebele na ba Congo. Na repeta kelo Congo nyonso nyonso bandeko nanga doki ngi lobake donc soki tokobondela makila ekotanga te. Mi pepene lekaki deja banda ne passé makile ningaki tanga. Me mabondeli na yo na ngai ndeko ozolanda nga kolela na biso pona mboka na biso Congo yango esalaki na temps wana makile tangaki te. Nde Nzambe alobaki makambo wana na temps makile tangaki te pe tomonaki lolenge ni bakomaki kokanga bango na mabulu na bango baminduki na bango ezaki Nzambe. Me lokola bazaka katisiko na Congo wana Nzambe aza na contrôle ya nyonso. Me naloba tango nyonso makasi ya Nzambe eza ba prière na biso. Makasi ya Nzambe eza ba prière na biso bandeko. Nazotela bino ba audio o boyoka ba audio o po bozala makasi su ya kobondela pona Congo. Tozo ba problème na biso na totia côté. Totia ba malade na biso nano a côté to bondela pona Congo. Nalobaka yoso ozo bondela pona Congo, ozo se sacrifier na ba prière na yo pona Congo. Nzamba akota likambu na yo. Nzamba akota likambu na yo. Pona Congo wana
to vivre monde oyo ezala te lolengo non to vivre te na mokili na Congo wana to revivre paradis na kati ya mabele awa to yango wana bandeko na otela bino ba audio otoyeba ke Congo na biso eza vraiment na danger eza vraiment na danger eza vraiment na danger yango wana bandeko nazotela bino ba audio opo tobondela po soki tobondeli te to risque makambo o nzambe azokana mpona biso epusa na su musika ozomona epusa ni su musika donc oyo tokoki ekosala biso ta musu dans 1 mois dans 2 mois ekokende biso su dans 2 ans ozomona posa nzambe ezali ke oyo azokana oyo akana kosala mpona mboka Congo ekokisama noki mais aza na posa bapriere na biso aza na posa bapriere na biso bandeko nzambe la atindaka bobondela ayebi pourquoi atindaka biso tobondela biso tokoyeba te lolenge nini nzambe asalelaka po tokoyebi nzambe bien te ozomona ya azana bandenge no ya saila ko toko comprendre te le ya zulu bana biso ka to bondela makasi pona Congo to lela mawana elikola Congo donc biso yango nde to sala yango nazelisa te na tela bino ba audio poto yoka biso moko batu oyo nzambe makamzamba talisi na otela bino frère na biso awa baute kotina ngango lobi na audio musu baute kotindela ngango mikolo euti koleka po ete toyoka vraiment ke te tobondela ok nazotela bino. Bonjour PPLD, bonjour. Il y a un message dans la partage na bino nous avons 1h15 minutes. J'étais dans une vision, c'est comme si dans une place moko ici dans Boka Congo, dans le monde tout tellement qui doit 3 personnes. Na moni mutu mwa lati non bizarre, alchoti makailo biti masasi na mutu ayepembelanga. To biti masasi na mutu ayepembelanga. Ya tima li personnes biso tika to panza to banokima. To banokima. To banokima. To banokima 24 na baba bakomo kima. Na moni bakiba tono bakiti ne bekolo ba beta masasi na classe ba kima ba ba panzani. Baki l'église ba cause ba beta l'église ba panzani ba maki. Baki tina baba beta masasi ba to ba ringa katsa baba panzani. Baki tina la place tout touristique yana la place ne ba site touristique baki to ba site touristique ba beta masasi ba kufi. Après la moni confirmer côté na mboka confirmer mbe côté na mboka batu ba me suta moni ba soda congolais ba kabola biloko ba boka ba kina pombo kama ba boka ba sardine ba loso ba pesa batu libana ba tambo ya sute bitumba ba sens le beta entre ba soda congolais na batu ala directement le Seigneur me dit et mutu mwana Congo congolais ou bien congolais sur la moment o élevons-nous tout sambela pona mboka beso mboko eza menacé makasi zema bisinga dans 3 mois dans 3 jours Rwanda ba moussa quelque chose moko bizarre na mboko ba bomba ba congolais terrible puis là ba commencer à espion na moni déjà na sa pour makilili na sa pour makilili na sa mabila pour makilili na sa mabili balonda baloko ba minduki baloni wana balonda minduki wana tamala singa biso balonda minduki wana non seulement na moni na fleuve kota mbinza baloni subiloko. Le Seigneur me dit c'était ma prière parce que dans 3 mois, 3 jours, il y a des choses pour le Congo, pas bon pour Congolais ma casse. Yo mutu mwana avant qui classe sambela pona mwana. Yo mutu vobi basambela pona atongo ki église ba sambela na ndako banza na tsiko ke la église na bokono. Partout ko tambo da mugasa mudamu na mwanisa katsa mitu ko ba bita ba masas. Seigneur bisinga mboko ba criminel da ba kote. Baluka ba bomba ba Congolais na ba site touristique na l'église na ba école na ba université na côté ba beta ba kiti université ba beta ba masas. C'est le moment de tema to sambela pour la Congo. Congolais télé sambela pour la Congo. Yo toujours là dans message ko bomba message ka pour la montée. Partagez plus ou moins de 5 personnes. Nzambe na lo la Bible zo wabi tango l'autre intercéda qui assemblea qui pona tango Abraham assemblea qui pona l'autre Bible nzama récompense que yo muto ka la message Nzambe ako récompenser yo
suis prophète donc na kabu na jamaa ya pesa message kaka siku na 1h15 to na monde na sutuki na yotuka. Le Seigneur me dit qui message kabu on a 5 amis au basa Congo ba congolais 5 congolais bien congolaises kabulango à tous à la Porto aux États-Unis aux à Londres aux à Congo aux à Bandal aux à Masina aux à wapi yum to na message kabulango parce que bebiska tout ba criminel ba coach ba luka ba to Mbappé la sa vision na moni c'était 18h donc comme na moni sodama gangi ata sodama gangabi abi bokieba botambola suna bututu suna kututu leki 20h bokieba botambola suna bututu suna leki 20h yom tozo na so comme 20h vana ndako to comme to leki 20h kubimati vana ndako parce que jamais besina créer dans 3 mois 3 jours makamudi obonse koka merci za pamola biso yom to landi ko bombate kabola ngo je suis le prophète donc Samba Pambolo yom to landi kabola na 5 amis Nzambe Jésus Christ a okaniso. Merci beaucoup. Kabola papa congolais. Yumu to la ndango avant des kubimati pour mboka ba criminel ba koti ba zuluka ba boma bato. Ba boma ba congolais. Mais ça tout semble pour notre président de la République. Merci beaucoup. Bande konanga toyo ki ndenge message ba pesi biso oyo tozwi wana ona teli bino eza na yoki ondeza mungongo ya prophète Enoch ndenga lobi kombo na ye donc Nzambe atalisaki yango message na zwaki yango lobi donc a lobi esika ba bom ba minduki eza na Congo wana donc mais ba minduki na bango wana de biso to obondela Nzambe ebindenga osala Nzambe ebindenga osala poto comme na temps ya miracle Nzambe osaba miracle on les rozo bondela pona Congo bondela pe pona libota na yo bondela pe pona libota na oba bongo la mitema bande ko libota no ba bongo la mitema bande ko nanga na yebisa kabino le nyonso ke biso le to ozonga Congo soti le to na Congo batu mabe ba rozala te sikoyo donc makambo oyo salama Nzamba za capable ya kosisa on pe mbala moko mais soka tiki bango po azape na posa ba ye moka ebi makambo zo sala ya ngwana lero zo tambo na obanga Nzamba zo bondela na yo bande konanga ata ba koti place ba beti ba tonso masasi papa yo mona pa ke ba tonso balali yo telemi kaka masasi zuyote pourtant wana yango poto yo kaka on a témoignage on a ebisaki wana tozo mwa bazo ko enlever batuko mais mutu musu bakimisi mutu musu batiki po ba meki pe ko boma ba koki ete Nzamba zana nguya na ba oyo ba tambo na obanga ye Nzamba mpuntulendo obatela bango yangwana yo ozolanda nga bondela kapona bandeko na yo ata pe pona yo moko pona bandeko na yo pona bamboka Congo pona bana Nzambe nyonso na mboka Congo ozomona po batu nyonso baza ya Nzambe te batu nyonso baza bana Nzambe te de na ibisa bino toza 75 siko toza 25 pardon 75 wana baza ya Nzambe te bango wana nde mutu fo ba soki bakufa po bakotikala ko bongola mitema te bazotia désordre kati na Congo wana Nzambe fa longola bango akolongola bango yangwana to bondelaka pona mipepe o to risquer na bana Nzambe bakoyi kokufa po baza tellement na distraction bazo tonda na l'église belé na l'église bangwana ka wana bazo tonda pe na babar bangwana ka bazo tonda na babar doto bondelaka Nzambe bana Nzambe babongola mitema na tela bino susu audio mususu awa toyoka makambo ovoma do Nzambe asunga toyoka audio oyo. Bonjour, bonsoir à tous les enfants du Congo. Vous dites que nous message on a lingala. Nazali awa. Je ne sais pas par où commencer. Nazana katia États-Unis. État na biso eza ba républicain. Et puis eza état moko ya ba grand influenceur. Ba influenceur makasi.
na gouvernement ya mboka oyo. Eza eta moko okokuta ba église baptiste eza ebele ke na ba eta mosusu. Et puis oyo ayebaka rôle église baptiste na gouvernement ya mboka oyo te, nazo expliquer moke. Depuis tango, même avant tango ya Martin Luther King, babandaki komema ba esclave ba africain na kati ya mboka oyo, bazo considérer bango lokola banyama, bazo tia bango na bazu na banyama, bazo expérimenter ndenge mutu mwindu akoki kovivre na kati ya banyama, bazo liesa bato mwindu biloko banyama bazo lia na kati ya zoo, kotika bango mitakala tout ça bakanga bango ba photo, babengisaka ba touriste baya kotala mutu mwindu ndenge akokai na nyama. C'est l'église baptiste qui avait mis fin à ça. Donc, Martin Luther King baya changer un peu makambo ebele na ndenge ya bato ya science na mboko babandaki kosala ba africain. Ba décision mingi elekaka na maison na bango ya pembe, mususu église baptiste ekansaka yango pe. Lelo nalamukaki na tongo nayokaki mabe na bainformation mosusu nayokaki concernant makambo ya mboka ya Congo. Je crois nasi natindaka message oyo Nzambe alakisaki nga ke baseigneur ya guerre oyo balingi kosala guerre basi bakiti na kati ya Congo. Natindaka deja ba message wana mpona koalerte ba oyo baza na esprit ya kosambela, balala te balamuka basambela. Lelo nake église nasala mpe mikolo ebele nazokende te na wana kosambelaka na ndako. Lelo nake église ya baptiste nakutani na eza ya mindele kaka, nakutani na pasteur numéro 1 ya église. Bapesaki nga rôle moko boye natanga na français na église. Nasuka toyembani na pasteur numéro 1, après nasololi na ye na makambo ya mboka ya Congo. Ayebisi ngai boye, alobi oui, eza na eloko moko bazo préparer ezosala makala mingi te. Natuni ye, est-ce qu'il n'y a pas moyen okende kokutana na président ou bien bobengai ba stopper eloko wana po biso quand même touti kuna, ça nous fait très mal. Atalinga lobi ezaka mboka oyo te. Donc cela veut dire que ceux qui ezalaka mboka esika biso tozali awa bakaki kosala quelque chose. Mais décision ici ezwami na ba pays na bango wana otoyebi wana babengaka G7. Bango nyonso, France, Allemagne, Canada, ezala Angleterre, donc na mboka oyo États-Unis bango nyonso bazwi décision. Alors décision ezwami tolala te, please. S'il faut même gêner, s'il faut même veiller butu moi kolala pongi te, bakongole bolongwa na distraction. Boyisa bandeko baza na mboka balongwa na distraction. Botika babiloko akomelamela ba groupement ba fête banini eza jeté eza masekite. Oyo nazoloba azali pasteur oyo soki likambo ekomeli biso na ndako ou bien policier ou bien militaire moko alikaki na ndako na biso koloba nini akobenga mbala moko chef ya ba militaire ou bien ba police akolobela ye bosala bato wana boyeboye te botika. Donc je parlais pas avec n'importe qui.
soki toza na posta o président ya mboka oyo tosola na ye bapesaka biso banimero baza na yango me na minute ayebisinga boye alobi bango na biso tosensibiliser bato batelema na prière. Il n'y a que Dieu qui peut changer ce qui est en train d'arriver au Congo. Décision basi bazui soki ba abattre mokonzi ya kuna ba boma population pour ba remplacer na banilotique bo comprendre makambo na oloba eza décision moko ya likolo makasi trop crucial bango na niveau na bango. Il n'y a rien bakoki kosala à part le sambo et puis baza au courant ya nyonso eza sérieux biloko na oloba bazo kata kaka STT bazo zwa Congo mobimba et soki boye baka histoire États-Unis te parce que bato mingi bazoya na ndenge ya green card soki boye baka histoire ya mboka oyo te mboka oyo ezalaki na plus de 500 tribus avant ba européen bakita ezalaki na plus de 500 tribus et 500 tribus wana babomaki 85% ya population batika ikara 15. C'est ce qu'ils veulent faire là-bas en RDC. Est, ouest, sud, nord. C'est ce qu'ils veulent faire. Massacre. Ba o baza makasi na losambo. Botika distraction. Bosambela. C'est sérieux. Baza na posa ba chinois baya ko edete. Baza na posa biloko bango ba misana kozwa yo fele botekela ka bango te. Baza na posa donc mboka neza développer te. Esika nyonso boko kima na ba pays frontières voisins bakoboma bino. Alors c'est mieux de rester chez vous, mais vous téléma la prière. Et préparez-vous. Oh, nyonso ezolekana na capitale ya Kinshasa, ce n'est que le début. Il n'y a rien. Oyo boko kanisa keno boko reculer nango. Le peuple doit se préparer. Ba oyo ba église est sensibilisée ba tuna prière. Nzambe a contourné mayele ya mindele, a confondre bango. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Congo est miné. Na niveau nyonso. Balingi ba exterminer tous les Bantous. Ba tribu nyonso. Excepté rien. Ba tribu nyonso. Balingi ba sidisa yango. Ba remplacer banilotique. Tozo sambela. O azana mato ya koyoka ayoka. O azana motema kondima andima. Potika ba distraction ya ba prédication milai awa ezali sensibiliser peuple bazala éveillé asimbo ya kosimba et puis asimba Yesu atelemele pa Yesu. Prière bitumba bomemi distraction baza bandeko na biso botika bango bazoya pona bandeko na bino te. Ils viennent vous exterminer. Oazana motema koyoka ya kundima andima. C'est sérieux ce qu'ils sont en train de dire. Merci. Que le Seigneur vous protège
et nous protège nous tous. Nous sommes loin, mais notre cœur est resté. Ça, c'est notre pays. Et c'est comme Mitolu Nabiso et Kundama. On pourrait faire quelque chose, mais tous en a pouvoir à Wate. Tous en a représentant mon côté à Congolais, représentant Biso, Nanda Kunabango ya Pembe wana. Azala raté. Kaka Africain Moussous. Merci. Donc, je vous parle aujourd'hui, c'est le dimanche. Donc, nous avons aussi église, nous avons aussi prière. Donc, prenez au sérieux, Oyo, Nazolo Banabino Awa. Zambi, abate la Congo, abate la Mokonzi ya Congo, abate la Bino Nyoso Bana ya Congo. Bandeko yangwana na teli bino boyoki bino moko na matoi na bino tobondela Nzambe azana biso, Nzambe azana ngambu na biso, Nzamba Congo telema et puis asa telemi mais izo senga na biso tobondela vraiment nazotela bino siko ya mwana jeune fille oyo abotami na ye awa na France akoli na ye awa mais alamuki ayebisi mama na yebi mama tana loti ndoto boye naotela bino boyoka ndoto alotaki bazoyebise kokende kota Lubumbashi te mpona Lubumbashi kuna guerre ekozala donc tobondela makasi po partout na Congo donc Nzambe ka naotela bino mpo tosukisa na biso wana bandeko naotela bino mwana aza mwana uto ayebi Lubumbashi te bozoyoka ngo azolobaki à côté de azoloba na ndenge na ye do eza Lubumbashi toyoka ye makambo oyo Nzambe atalisaki ye. Tu sais, j'ai rêvé quoi? J'ai rêvé que j'étais quelque part dans une salle, dans une maison, je crois. Maintenant, il y avait les mamans dépouillées. Et d'un côté, il y avait des personnes qui n'étaient pas dépouillées, qui buvaient de l'alcool et tout. Non. Maintenant, après un moment, il y avait les mamans dépouillées. Maintenant, ils me parlaient. C'est comme si on dirait, moi, je devais aller au bled, ou je sais pas si j'étais au bled, mais pas en Angola, à Kinshasa. Maintenant, moi, je disais, il y a une maman dépouillée qui m'a dit, si tu vas, va pas à Lubumbashi, je crois. Ouais, elle m'a dit, en fait, à côté de Lubumbashi, il y a une ville, j'ai oublié, en fait, elle m'a dit le nom, mais je sais pas c'est quoi, mais je sais que c'était à côté de Lubumbashi. Elle a dit qu'il faut pas que j'aille là-bas parce que il va y avoir des guerres. Il va y avoir des guerres et tout, faut pas que j'aille de ce côté-là. Après, maintenant, moi, je lui ai dit, ok. Après, j'ai dit, mais si je vais vers Yolo. Maintenant, quand je disais Yolo, elle comprenait pas. Moi, en fait, quand je parlais, c'est comme si on n'avait pas le même langage, moi et elle. Ça veut dire que moi, quand je disais, moi, ce qu'elle m'a dit, j'ai très bien compris. Maintenant, quand je disais, ouais, est-ce que je peux aller vers Yolo et tout, après, elle me disait, non, mais elle me dit, t'as dit quoi? Elle faisait que me demander, ouais, t'as dit quoi? Et moi, je répondais, Yolo. Mais on dirait, elle comprenait pas, moi, ce que je disais. Elle comprenait pas et tout. Et après, ça avait changé d'image et tout. Et il y avait maintenant, j'étais partie du côté des gens qui boivent, des filles, là, qui n'étaient pas dépouillées. Maintenant, il y en avait une, elle buvait du Desperados. Mais on ne dirait pas que c'est du Desperados. Après, moi, je voulais boire un peu. Donc, j'ai bu un peu. Après, j'ai dit, ah, non. Après, j'ai refusé. J'ai dit, non, moi, je veux pas cette vie. Et tout. Après, je suis partie. Maintenant, j'étais partie faire la queue à la boulangerie. Il fallait que j'achète du pain. Mais on dirait maintenant, le vendeur de la boulangerie, je le connaissais. Donc, moi, je suis partie acheter du pain. Après, il m'avait rendu la monnaie. Au moment de rendre la monnaie, mais il ne m'a pas donné le pain. Je sais pas, après, je me suis réveillée. Yango toyoki alobi donc na côté ya Lubumbashi nde akende te po guerre ekozala wana donc nyonso oyo ezotalisa biso kaka tobondela
tobondela après ya bandi koloba bongo so na ke na Yolo. Yolo eza commune na Congo, Yolo eza na Congo, pardon. Yolo eza na Kinshasa. Donc il met place sur na toujours qui penda réponse pour lobi que maman nga bande ko expliquer azaki ko comprendre était Yolo yazo ba Yolo. Mwana oyo ayebi na Yolo te, ayebi na Lubumbashi te, mais aloti na yango kaka na ndoto ozomona. Donc ndenge to kindenga lobi ezaki na ba mama musu bazaki dépouiller na ngambo batu musu bazaki dépouiller te bazaki na ngambo ba omela masanga boy bande konanga ezatan totika bimela nde totikoyoka se na biso mususu wana otikoloba. Donc vraiment ekozata distraction te na temps o mamuntu sozo memaka vino na distraction toyebi te. Vraiment tobondela Nzambe azana biso vraiment na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masia ezana moko na moko. Amen.